Omoni makamnyo sous Fabrice asa mikolo. A conseil bi ke mambo na osala oyo ezo ba sepela na ngote. Muto déjà alongwa ke et pas muto bozaka na ye na guerre. C'est que ça a déjà traître pembeni ya mutuana, azaki déjà problème pembeni na mutuana. Tango yo zui mutuana ou azaki problème pembeni nanga, ozuka ba problème nanga. Parce que imaginez un peu net moi na mayi wana kuna tanga comme Fabrice, ba musicien bonne ba musicien ya ba orchestre, ko zo musicien na ba yeza mabete, artiste a libre. Mozo artiste na boule nini, ozu musicien na idée nini. Ozu ba musicien ya héritier ba komi na orchestre na yo. O ba fingela ko héritier. Ozu ba musicien ya bina file ba fingela ko bina file. Ya Ibra, ya Robinho, na ba oyo ya yo moko. Ozu ko tala ba problème nyonso ba tuana. Otondisi yango na sima na yo. Tango ko beta bombe, to yo suko AVC. Ko le memarani impolitesse. Ozo mona, et sangisi na mo musique wa kalobeta kawana. Tana ba Seleo, ba yo, ba Fabrice. Ba bena yo. Mutu na nzambe orgueil ya makasi ko benga Dakumuda. Ko benga Dakumuda, moi je le connais pas. Ouvon kaka élégance ya kolobela quand même mutu akufi. Faut quand même attendre moi élégance. Ata soka zaki vivant. Doyebi Dakumuda na musique avant yo. Na ebité soki lelo fona benga il sous pasteur, mutu a souté. Voilà, biso tout on a posa to lingaka nzambe, mais bozote ya biso penini. Bote ya biso ni zo revese ce que makambo ba balobaka, c'est vrai. Makamone. Bazora ba momi, ba melaka pe ba alcool to yebi na biso ngo. Et te pona ngambu na biso pesa na ba bongwa ni belé mais ba omona ndenga obongwa na ti. Et ba bengi yo pona koyemba na nzembo ya hommage. Ya Dakumuda, yo tanke mona lemba artiste ya Congo, boy ko kende koyemba. Pour quelle raison? Dakumuda nyuma na kufi pasteur. Akufi musali na nzambe. Dakumuda nyuma na ozana senkote o yake soki amoni na mokili okobino mundibu ya te yaki mato ya te yaki bongoli pe kobino mundibu. Donc na kolinga soki na ko rendre hommage Dakumuda hommage, il faut na rendre selon sa volonté aussi. Mais ngape na za muto na za convertité. Il y a autant que le rôle à Koufaki pasteur, à Koufaki moine nzambe chrétien, bateau baza mieux placé, il y a qu'on rendre bon hommage à Souka Ponanga selonga, et ça, et bah chrétien. Maison Awa tout ça, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, et ça n'a pas de ne éviter. Yaka, à Tokisina métro, château, Yaka Yaou, Awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyée bas. Chaque mois, d'abord à chaque fois, il y a un métro. Ils sont à numéro de banni. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place de côte. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyoka partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Naza, na produit spécial, ma produit Oyo, et l'Ongolaka, attache. Tout le bela makambo, ma tampo, ma maman, ma bébé belé, ma maman va jouer tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, na pour na Rolongola, ma tampo, ma maman, ma nduka, ma maman, au bazan a besoin au sala taille, on a repris ma boune. Ma maman, au bazan a besoin, il y a au sala ma forme, quand il a la tolo mounene, alingi azala na sima mounene, ma hanche mounene, dipende mounene. Maman Nicole Malonga, Awa Toza, ndeka boyebi, depuis 2007, na teka ba produit, il y a qu'au grossir, ma fête Saint-Mollet, hanche. Voilà, oui, vindi ça, Awa. Non, non, yo je m'en atte. Oh là là, et là, quand elle vient ma balle, et ça pour une balle. Grandissement, ça grandit. Les machins, les gens vont venir pour tout petit. Sinon, il faut passer pas. N'a côté là, n'a qu'au bout. Et ils ont traité tellement. Vraiment, n'a mon asa victime, n'a métier en haut. Oh, il y a un saut de naïna.
azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa binote ye moto bana makambo kala awa toza oyate nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile Silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yangonde zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Heureux de vous retrouver encore, mesdames et messieurs. Vous êtes bel et bien sur Africa Info. Alors, c'est l'émission Face à Franck qui se déplace. Nous sommes venus bien sûr chez l'artiste Robinho Mundibou Papa Chic qui nous a invités chez lui. On est bien accueillis. Je vous souhaite bonne année à vous tous, vous bien sûr qui nous suivez à travers le monde. Heureuse année 2025 à vous tous et nos sincères condoléances bien sûr aux familles implorées. Bien sûr, recevez nos encouragements. Nous sommes donc ensemble. Robinho Mundibou Papa Chic, bonjour et merci pour l'accueil. Bonjour Franck Stemai, bonne année. Bonne année 2025. Et puis bonne année 2025 na batutu au bazo landa biso sikoyo, voilà quoi. Alors, Santénen, ça va? Ouais, ça va, tout est bien. Très bien. Ouais. Alors, c'est vrai que tu es bonne année, mais depuis la fin de l'année dernière, tu es aussi bien. Baka ya décès et l'andani jusqu'à l'année en 2025 hier tu apprenais qui départ ya moko ya bakulu tunayo pas c'est quoi ça tire ki biso lobby. Alors un mot na matanga no soto zui na mboka surtout artiste au batiki biso vraiment ça qui n'a pas si mingi déranger nga pena na loba presque décembre mobimba avant tout ça il y a liboso ça o ya c'est des millions maniata vraiment. Et ça te que pour battre balobaka que mutu akufi nde battre bakomaka ko loba bolamu na ye. Moi j'ai eu à se croiser avec lui peut-être 3 fois ou 4 fois dans la vie. À chaque fois on a kutana ye abanoza toujours kana souci ya koyede nga ya liboso akutana nga voiture ekufa na ndiaye aye wana banda okota qu'est-ce qu'il y a. À l'époque, on avait un wenge. D'accord. On a wenge. Ayewana, pesinga numéro un mécanicien moko on y a eu maman mituka mingi. Il y a ça na maman mituka. Après mbala mi ba eto okuta na matanga ya cellulaire.
atelemaki moi quelque part nga siko nazoya vers ye moi nga nde ezala bato bazalaka pembeni na biso yango bazalaka apanzi mpena bato nzela panzelinga mpena nzela donc apesaka considération moko baza bakulu to tokuti quand même na musique donc apesaka considération moko totelemi tobandi osola apesinga chaque fois mpe tokutanaka conseil ezangaka te e bato abongo na musique kokutana na bango bongo na musique ozomonaka gentil bongo makasi et puis perdre barace à bongo en tout cas l'autre fois tozali na concert moto pour la troisième fois tozali na concert moto bando beta na Pullman d'accord nga na beta ki bando beta siko fayi na koma pembeni na papa chéri azalaki moi ka ba mettre nde bazalaka biso topesa moi tendance le roi moi ye mutazwanga pena kena na maboko ti pembeni na papa chéri voilà. Donc, souvenir au Nazana y est toujours temps refanda te la musique, mais à chaque fois que mon ani boye, alinga azaina pour ça que ça le logo moko boye, a marqué mon logo moko boye. Et comme on a gagné mon tabongo a kufika boye, en tout cas donc ça y a pena passe mingi, nga sincèrement. Na yoga el pena liwane passé parce que la moto deux fois trois fois tokutana ki tra masona beti et ko mona ke na ba genre comportement bongo moto bongo a kufi chef et il a dit que c'était vraiment quelqu'un à qui faire confiance, quelqu'un qui sait partager, vraiment que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Famille na mobimba ba bakeno nga robino mundi en tout cas nazo kabola mawa na bango. Et BCBG Mobimba, on est ensemble. Donc à part ça, tu as suite à Liwa Vinabiso Dakumuda Newman, Pasteur Christian qui beaucoup sur. Voilà, on va s'appeler vie au biso de la musique. Franchement, ngai na ya penado na télévision. Quand on a mon amké, TV noir et blanc. Na monika jomo na TV la ti pembe leki a oloba. Na TV. Auto beta concert na nini na terrain j'ai d'alemba na bengsi batutu. Mbala concert à Liboso. Ngana se déplacer na kende concert pour na landi muto aloba na TV. Depuis biso le auto loba na ba télévision muto landi aye. Ben ngape na vie comme la concert ya Liboso. OK na landi muto aloba na télévision. Au super rendez-vous. Na super rendez-vous jour wana combien on notant on a kenda pe. Wow. Donc na mona na télévision na kepe na ke ko mona mutonde na sepela na ye la télévision ndenga zaka pembe pi bo ba na bi anga funa ke tala muto aboy na yeba yukutu te soka yembaka soka sala na yeba ki na nga kutu te na longwa na yati terrain GD na lemba awa na ya concert plein à l'époque après na yoko mona ya côté na voiture mo ye wana ba encadré et tout a matina podium ti wa bandi obeta musique donc na découvrir Dakumuda Newman bongo kala pena kala masona obeti ya kala penza tara TV noir et blanc donc kala wow. Après toyoko bina banzembo na ye esprit musique wa betelanga pe na adopta moi ndambo ah bon oui na nini pana si lelo na kenda repuiser si lelo na kenda repuiser na ba générique ozora nini état d'esprit na moral ne ba betela ka biloko na bango en fait soko yoki biloko nyonso oyo net ba linda soko nza ba générique oyo eko sila kate non so zo yoka ngotile yo zo yoka ngoke na eza pe na musique moko bo beta na ba animation na ba cri ndenge salema en tout cas itile ezo en fait dans une eloko mo eza particulier kati na ye yango peut-être le ba bazo découvrir pe kati na nga très bien moi qui bizarre oh mes amis eloko mo papa e na chassé linda papa donc moi on bisa babilo moi bizarre quoi mais tant na ko landa liwana ye nanu tango ibimaka liboso après akufite ya ba gloire à Dieu après sima mikolo na yoko yoka ki akufi na verser na landel pour na zanga na mission mo roi Fredy Mbolongo ye mutu na bengaki Fredy Mbolongo utana na ah bon oui. Non, ok, la vignon a mona mke Mbolongo abina déjà na la vignon. Ah, tika boy. Non, mission te Mbolongo abina la. Mbolongo bana ndule kala la. Ah ouais, kala. Ah, Fredy Mbolongo, félicitations. Na bengi na tuna ngana tito uti bumba voye to betaka masolo Newman.
iduni komelaki beta na histoire ne basuka ne zaki ndenge nini yekuta mwa lokwa na osule donc beta na abano fanda ndenge nini azaka ndenge nini na bato yefa betela nga sikoyo voilà donc na regretter en fait na regretter mais bon liwa ezali nzela ya mututu oui liwa ezali nzela ya mututu mais bazosalela ye nzembo babenga okende oyemba na studio boyi mutu oyo quand même ou admira na télévision keti concert na ye lelo ba œuvre na ye peut servir yo na chiffre 9 ils ont reproduit quelques babilo on a sala ba inspiration na ye peut lelo ozo utiliser ngo mais ba bengi yo pona koyemba na nzembo ya hommage ya Dakumuda yo tant que mon lemba artiste ya Congo o boy ko kende koyemba pour quelle raison non na boy te ko kende kende koyemba mutu abenga ngaza master nga Jerry Spear impena mutu abenga kinga na monika benga chef d'orchestre ya la team wata voilà na PCP bambote azaki gentil quand même na kobenga nga ke iloko moko ezali to rendre poye pa utakuna donc to rendre Dakumuda Newman ba hommage et tout donc voilà nga azaki prête ya kokena azali pena d'accord mais na otala sikoyo ke Dakumuda Newman akufi pasteur akufi mosali na nzambe ozomona biso tout ozali bana nzambe biso tout le monde nyonso na mokila sito ser biso tout to servi pe nzambe na marque na biso mais ye akufi na image ya kozala mosali na nzambe donc soki bato faut ba rendre hommage mingi na ba dernier jour na selon sa volonté eza bato ba partager na elipa suka parce que en dernier moment na basuka Dakumuda n'a pas été avec des musiciens Yamokili comme nous. Il a été avec le pasteur. Il a déjà converti. Voilà. Mokili na biso abi kuna kisi leki makasi. Voilà. Donc il y a comment il faut juger biso ndenge nini oya abandele. Jeter avec ko témoigner. Marambo ya mona tango zaki musicien ya Mokili. Oya monaki, oya monaka. Yo peut-être ko bongo to kozela ba. Oya monaka eza selon ye na ba raison na ye oye ya monela ka mutu na mutana expérience na ya la vie. Omoni na musalo to sala ko mutu na mutana expérience mutu na mutu o tamsu yo na ki journaliste okutana nango mutu so akutana nango te donc makambo ya ba réalité bele. Toyoka pe kuna na ngambu na bango kitoko. Toyoka pe kuna na ngambu na bango basali nzambe ke bato bakisi bazalaka ye moko kutu na ba vidéo musu témoigner ke ba pasteur musu bazabo ba pasteur musu bazasala toyoka ba demines ba lobarango donc ça veut dire que non mokili eza na butu na moi to ana le linge le yang to ana pembe na nini donc yoko koto ngesimbela donc eza na ba raison na Dieu pour nga nzamba ya partout avant tout à partout na musalo to sala ko ya koyemba oyo il suffit que zo pesa batu esengo c'est Dieu. Donc, Sokomoni, Jerry Spear, mon ami. Donc, Sokomoni n'a répondu à na tikali mo froid. Et ça y est pour une raison. Ngana spirituel. Ngana mutope na priaka. Donc, na rolinga, soki na rendre hommage, Dakumuda hommage, il faut na rendre selon sa volonté aussi. Vous avez une musique en zambete. Et c'est que ba musique chrétien ba sangani bazo yemba yo ko no yemba te. Soki ba benga na makambo chrétien, ben nga pe naza mutu naza converti te ekosala ekosala na minute oyo omoni mutu nde bato bakufaka mutu so akufi bakoma koyoka biso mawa munde toya biso otikali na mawa bango kote bakendaka bayoka biso mawa siko tango biso toya na mawa ifo tangaka mingi fo tangaka mingi fo tangaka trop d'eau comprendre donc seul moyen ya rendre bango erré et pas bango bakendaka il faut bino botika na esengo so bino bwana esengo bango ba na esengo so bino bwana trop mawa bango kuna bazaka na esengo te d'accord ozomona donc voilà Dakumuda Newman ozana esengo côté o yakei soki amoni na mokili Robino Mundibu ya te yaki mato ya te yaki bongoli pe Robino Mundibu te bongoli pe Jerry Spear ozana esengo mais soki kota kei amoni ke Robino Mundibu na Jerry Spear ba profiter na liwa nanga po ba ke yemba makambo na bango mokili ozana esengo te omoni ya otanke lokola kufaki pasteur akufaki mwana nzambe chrétien bato baza mieux placé ya ko rendre ba hommage à suka pona nga selonga eza et ba chrétien ba pasteur voilà parce que akufi pona musala ya nzambe
yaza epena oyo akoma epena nde biso labo toza bana nzambe toza pe en même temps basala nzambe mais toza basala nzambe à 100% te batei te toza batei te parce que mutu mosu akozala ta mosu neti nga bo musique nga na okebeta musique so nazwi nde mwa temps libre namoni mwa bato na bandi koteya bango nzambe ozomona mais eza bato misusu akosala eloko mosusu asala eloko mosusu te ka o wana à temps plein donc neti bato lokola babango wana de fo bato oyo mpenza bayebi nzambe balingaki nzambe bamonaki mutu moko awutaki na ngambu oyo aye en tout cas faut to rendre ba hommage et ça a pied férité pour na ngambu na biso pesa na babongwana ebele mais baomona ndenge obongwana te ozomona yango wana ya kobenda bato oyo baza kotonga baya kotanza parce que chaque jour oyo nzambe alukaka bana na ye nde toza bo nzambe alukaka biso chaque jour perdu vous avez perdu pour nzambe aluka bino mais nzambe aluka koti nzambe alukaka soko moni bato bayaka na mokili bato bazobotama bato wana mpo nzambe na bolingo na kotikaka mokili ezaka nde eza mokili ti mais pourquoi bato babotamaka bato bato bayaka bazobotama bayaka pour mission ya koluka kozongisa mokili ya nzambe oyo eza ya kotengama toza baperdi te mokili ya nzambe eza paradis mais tala oyo tozomona lelo baguerre bapoison tu aimes ça non. Voilà, mokili nzambe eza kotengama baki deux fois banini maka o nyusu tozo vivre za ke mokili ya nzambe ndenga kele mokili na ye batu na yo atcheki na mokili batengamisi mokili na ye siko aza na besoin te kaka ba même batu bazongisa mokili na ye na nzela on va évoluer mais eloko moko tango zoloba na zolando de près olobe eloko moko ke bato faut ba rendre vraiment hommage za bato yo banosani mosala moko kota suka c'est-à-dire que basala nzambe bapasteur bachantre chrétien mais c'est là où on retrouve kutunde esika komba dakomo ezalaki mo moke un peu dénigré to lo bango kata ndenge wana bapropos pasteur Mike Kalamba oyokaki yango déranger bato ebele vidéo wana on est tous décis frère na biso pasteur na biso nayebi te soki lelo fona benga el sous pasteur je sais pas na mikolo eleki moi j'étais fier de lui na stade de Martin denga betaki là je suis sincère après ma stade na bika na yambaka yo na kumisaka effort na baka que c'est waouh na Congo en tout cas concert totika tout non to joie concert ya bongo te spectacle makambo tout lumière son filmage image tout ezali carré non to joie spectacle ya bongo te banda Congo ezala Congo na kumisa kai na bokela ba fleur tout na ko bokela mais ba réaction na ye en tout cas ye ba tout congolais je sais pas ce qui peut-être ba congolais musu baza fier nango mais je sais pas que non moi na nzambe ya solo ndi biso to baba na nzambe penza ceux qui baza fier na baza content to baza d'accord na ba réaction na ye wana eza ba ndele batu musu ba sepeli nango te mo ngape naza d'accord te en fait c'est agissement des animaux surtout que l'homme mutu a sauté voilà biso tout on a posa to lingaka nzambe mais bozote ya biso penini bote ya biso ni zo revese ce que makambo bat balobaka c'est vrai makambo bat balobaka ba pasteur musu baza batu ya baselaka ba pouvoir moko boye ya bien te nini pene nerva que na propos na d'abord orgueil wana mutu na nzambe orgueil ya makasi kobenga dakumuda moi je le connais pas ouvant kaka élégance ya kolobela quand même mutu akufi faudra quand même attendre moi élégance ata soka zaki vivant doyebi dakumuda na musique avant yo dakumuda pas sali ba œuvre sali makambo pe ya danger na mboka oyo wa mta ignorant abimisi ba musicien ozomona ba Mbolongo ba Freddy Mbolongo ba musicien dakumuda bimisi ba musicien mais koya ko quand même sans lobela mutu ici et puis en plus ça na bomo était moi élégance ya koloba il faut ezala pour que nous piétiner mutu ti côté a commis là ça on n'est pas d'accord tous à peine d'accord na ngote moi particulièrement pasteur na biso au décevoir biso mais tokoki ko enfoncer yo vers
nayebi kaza humain conscience na epezo sala ba émotion ezalaka moto akoki koloba likambo alobi yango sous émotion parce que biso tokomela biso mpe moto akufi boye babike yo moto lie ekomela biso toviva trop nga na koyaka na batélévision te na bando olobake ya asalaka pouvoir du mal ya asalaka pouvoir du bien mpo babiso nyonso ekomela biso moto andimaka na biso te ke no nde na bo toza beni mapamboli na biso ekutepa nzambe na bafamille na biso na bato bamonaka kaka kisi bamonaka oyo bamonaka voilà nga na koya teke nalobake yo oza moto bakisi yo soki nini parce que nazanga mona aza victime plusieurs fois ya bamakambo wana mais ça arrive que baémotion ekomeli yo banini oyo agir bongo voilà les pardons sont faits pour s'en servir pour moi il serait mieux de s'en servir hein? Pardon? Oui, il faut assimiler voilà pardon ndenge mikitsaki na stade aza pe ya pardon liboso asenga te za pardon mikitsaki na stade asengaki pardon na mémoire ya mowei et puis na mémoire ya famille et puis na mémoire ya église mobimba ou bobe babenga corps du Christ voilà il faut à s'excuser ou laver loko wana soka lobi akimango ana kongo babomela bato sier bakola musolo kaka ebima kaka donc attends elegi baobibisela ngoka voilà c'est le moment kutu et s'effacer est-ce que siko to bayoka ye ya suk ba te bat bayoka balingaka ye nde na lobit ba émotion ezalaka ata te ya bato nzambe ayembaka il reste humain ba humain bazalaka na ba émotion bana ba sentiment toyebi ke bazwaka bamomi bamelaka mpe ba alcool toyebi na biso yango mais n'empêche que non moto amelaka alcool to wana sentiment ateya mpe motu ikape na teyaka bamusicien matin midi soir mais bamonanga mpe ya mo prise ya musuni ye wana ok naye yozwa oyo yozwi super musuni non mais j'aime ta sincérité franchement alors on va évoluer bien sûr avec l'artiste Robino Mundibu bilan parce que nga na banda marambo depuis na otika bino te ti janvier ti to même février je te connais un artiste bilan présenter biso bilan en 2024 bilan 2024 ils en ndenge nini sincèrement en tout cas na bi aux franc et ko bombela biso te est-ce que vous êtes d'accord ou aux en esengo ya bilan en 2024 déjà na travaillé dur a travaillé tellement dur on a travaillé sur Ngamoko. D'accord. Et résultat nango, na moni na tie pompata face. Et puis si et longolinga côté na kuma iko kende. Et zongi singa na. Mais il faut pas penande. Il a musio. Pour comme magi sija licho. Voilà. Moni. Oh mona. Donc ya ko Congo so ba latio le kambu. Oko mona malchance partout hein. Ye babwakeleka fulandoki ye en tout cas donc a commis mission libabe ye libabe na biso so ka ekoti na mutu bomone sikasuki so ka ekoti na mutu po etina pe mutu na direction alcool so ekoti na mutu pe mikolo nyoso bando sala comme mon esimba pété oui et on nyoso omeka omona okuvino comme ka solution aux années so da force spirituellement te osimbi alcool okomo mela ba nisoka ok muto bébé si le ke okomi déclassé okomi kuna classe na arranger ba yoro ok penza ba yoro bon ouais oh ouais ba classe na arranger ba Fabregas ba yoro ok on va sur liste ba depuis ba yoro bango basi bakoma kuna et pour babetaka musique te bana musique te oui nde baosala baalbum ozomona wana les inséparables baconcert banini ozomona babetaka sous musique te bakomaka bato kolobaka na télévision babetaka musique te olandeli bango bamelaka fort kende ka fuye bato natangeli omona di bamelaka fort tanga na bakomela bango natangi déjà yorobo natangi déjà bon liste suka wa bazana ba Seleo ba Yoro ba Fabregas ba moi belé de yo tchapa ma liste nande pour musique ya bizarre soute
kasi mutu soki ezalaka mutu ozalaki na top osa makambo okutana ba situation moko boya la vie et comme le soir okomaki trop orgueilleux soit comme traiter ba kebikela mo nzambe lokola ba niama koluka zongiso na nzela so est-ce que yo comprendre yango te au plonger alcool et ambio tango alcool et ambio alcool memaka nini impolitesse ozomona esangisi na mwa musique ya kalobetaka wana pour moi musique wana ekufi pe te eza kaka mo banzembo wana obetaka balobetsu mo baconcert mo banini esangani ti soka etutani bo boum yo tikali kaka na alcool epesaka kaka eloko ya liboso impolitesse na kindumba yango tozomona na batelevizio bato bazosala impolitesse kindumba makambo ebele na place ya mais ce que nini yosala okoma kuna te spiritualité. Donc il faut comprendre que tout le bilan 2024, non, il faut au métier de travail. Travaille sur toi. Moi, j'ai eu le temps de travailler sur moi. Travailler sur moi. Bosser dire, le roi Libo, mais il y a un problème. Bosser caca comme un malade. Si et pompe bimi. Si, il faut comprendre que ils ont une expérience à la vie. Non, tu les cana. Mon avion, quand tu rappelles dans la zone de turbulence. Donc voilà quoi. Dans tous les cas, juste dans la zone de turbulence, il faut savoir juste se tenir. Il faut juste travailler. Nous quitter Moutoumoussou, on plie comme Koluka Banganga. A commis comme Mona Koluka Banganga, prophète, a commis donc Moutoumoro Bodon, au Mona Badon, au Sambrier. Parce que quand tu as Mouté Fandio, et si l'ingana na vivre en haut. Ngape na vivre yango na vivre yango zo mona ba mire zo sekayo na ba mire ka o zo sekayo yo mo ka otali ba mire zo sekanga zo mona donc des fois dans la vie c'est Dieu qui donne on a beaucoup de fois c'est Dieu qui donne ils ont un travail na biso à part ça c'est Dieu zamba zalaka apesaka pour passer sur qui talent ba tout bazana ngwa au travail ba tout ba travailler mais inspiration où tu as dépendre miso ko mone où tu as dépendre pour ba loko eza bientôt bimisango ça succès so miso wana ka ekufi yo nzamba miango et puis nzamba bomango yo moka muto ko bomango na ba comportement na yo ndenge komi ba komi ba tout autour no ba komi ba oyina ba oyima yima ba komi ko yina yo ba komi ndenge ba komi na yo ba comprendre te des fois pe ba to ba za pembe na biso ba comprendre la vision na biso te mais reste toi. Vous comprenez? Si kala yo, bah on comprendre yo te, les gens bah boy ko comprendre yo, peut-être na mikolo ko ya, bah on comprendre reste toi. Donc d'abord bilan en 2024. Bilan en 2024. J'ai travaillé et pessi ngana niveau et pompa et puis il y a un petit tabusanga ti 2030. Parce que pompa wana. T'es na bien pompaté. État d'esprit wana. État d'esprit wana. Très bien. Et on monte kende nanga ti 2030. D'accord. Donc voilà. Nami kotika na travail, na travailler dur et puis nous continuer à travailler. Donc on peut dire que bilan a eu les mitigé, ils ont mélangé. D'abord na bandi nanu. D'abord c'est le travail. Non, oui. Voilà, c'est le travail. Et à part ça, Tobeti concerne Uvira, Tobeti concerne Bujumbura. Na au mouvement concert là il y a carton et puis plein ça y sold out va bisca na betaki na Uvira na Bujumbura. D'accord. To betaki a na kin déjà na ba kin na to beti na Matonge. Au concert on a zali face à face na bagolo. Et ça y na 2024 encore. Eh ça y bena bisoko za mobilité ça peut ba biloko il faut na betaka. Oh. Mais oui. Et ça ba biloko il faut na betaka na vie papa. Eh. Wa mobilité tikali wana ti. Ah bon? Mais oui, jour on est pendant des jours, pendant donc c'est fini. Pour la bagolo, hein? Et zali pendant jour, il y a un qui piégé. Mais au côté qui wana ndeli. Nazala qui piégé. Babaye bara histoire caméra zozwa. Oui. Journée wana nazala qui piégé. Par qui? Déjà sponsor, zali festival. Oui. Sponsor ebengisa yingana beta. Boye ko tia même ngana obeta lokola lever les rideaux bagolois bocheli bango écran géant batala concert na bango en direct d'accord concert na bango ya Adidas Arena c'était le même jour. Wow. Bo communiquer bo checker ngana yebité souboul ba communiquer ba checker no concert Adidas Arena et goleka en direct na podium ba yewana ba otala concert na bango en direct. Ba fan nanga pe ba yi ba yo se retrouver entre ba
bafana mundibu na bango mame bandi ela mame bandi ngana yeko tala tangu na ena matana podium bani na oyo kadege zo yinda kuna zo toka ça fait ça qui peut ba temps ba mo ebele na beta concert sur na kinité et puis ba sponsor on a mutu ba zoranga trop d'accord ba on pena ba sola chikwa bien donc so que baby awa en tout cas na perdre sponsor qui to ko mingité donc faut esprit bango moko peut-être ba sponsor na été so bango bazana na cause ya piège pour beaucoup ça poser équipe mobile ba sponsor et mutu muso ayena idée za mutu ngambu wana aye mami kengo likolo pesa ni sala flamme ngatana ndeza bwezo yinda aye pena na mati bomba liboso na so pena longwa bima bazo betu bena mabo bisonyo swe lelo to bomata nzete bango bazongisi bima na on continue kaka t'es moi courageux cha kata musique mabange bandio nanga ba danseuse ba kima ngana telemi wana ka mwana ngwana songo pa Vincent po Vincent ba bete mabanga na fikina a telemi kaka mabange ezoleka bormo penze ya pena face nanga libanga mo ye dévier depuis ça ba somo ya pena bo et dévier et que je suis danseuse mon asima kuna ba akoi ti babanga ngo doze charge olingi nini o biso ba gaulois o sola ka mabena fere nanani nanana ngala musique na yo mais sola ka bien na kulutu nao na yo ki bango baza batu na auto poster vidéo mo awa na page nanga batu moko ya ba j'aime ya bumba ba katsinga musique ba loba ba lobby que bana besoin ya artiste na bango aigle aya bumba ba transmettre ce message na bango bango pe bazali na juste na souci ba loba ba passer message na bango envers nga très bien moyebi ka ndeza la rapé et puis ba tchaki masanga makasi jour wana ozomona bato baraje na déjà donc faut gérer bato wana tout OK bon na yoki ozomona ici c'est golo ale toke on est au lancé me cité pour ça toke so kutana ba golo comme golo so kutana et comme ngambo ya makambo mais nganza musicien tant on a 2024 na yo travailler singa travailler musique na yo comprendre mundi butu qui tu dois faire quoi mission nos animes tu aimes les gens ou lingakata me souviens en fali poupa mais tu restes un musicien. Vous comprenez? Super. Olinga mutu kingani mais tu es aux na carrière na yo il faut protéger mission na yo ya osala donc babilo musu route on a mokiza ba leçon ya la vie ça ba leçon ya ko zo ya ko pratiquer pour carrière nous ala bien et en plus na bossa na raté tango yindela kanga na vie na nga faire gola vie na nga aigle benganga asola petit beti libanda wana bandela yango trop petit beti libanda wana kulutu na yo oko kene bongo na télévision te baloba yango trop azongisanga penza ke soko li carrière nous ala bien respecter mikolo voilà quoi soko loba ke ngana za modèle na yo zwa makambo nyonso ya malonga ya bien onga na salaka ekoyede na carrière c'est juste ça quoi. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon ami. Ok, fais-tu bonheur là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, à Kosokono, c'est sans problème.
D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Toyeko bimisa ne lâche pas. Sali makelele na ngonde sali to lembite. Donc et boy pe ko lâcher biso. Donc sali to travailler dire toyeko beta to beti un jour de na 2023. 2024 peut qu'à un jour. Voilà. Au moins 2024 on a makambo. Donc voilà. Un jour peut vivre en 2024. Ayembaka rumbate, akoko ayemba rumbate. Bon, tout cela bango na nous rumba. Ezaka na cadre gamme wana ya de travail. Rumba, bayoki un jour, bayoki ndé bayoki. Ito yoko beta na œuvre to bimisi un jour ne lâche pas et pompe pas. Na bandenga ba concert to ya liboso to betaki oyama tonge si je ne trompe pas et bandela ki biso pe concert ya liboso en 2024 oyama tonge solution na beti to ko longwa wana toke Uvira to beti Bujumbura to zongi to ko beta na Ipen to Ipen après to Ipen to beti na Beau Marché to beti na Palais du peuple, tu beti sous na Athénée de la Gombe. Athénée de la Gombe, tu beti deux fois. Et après, tu es clôturé. Tu beti na Changu, na terrain Bouddha. Terrain Bouddha, tu es agipé kitoko. Clôturé année 2024. Est-ce que tu sais qui s'habille sur na Bumba. Donc pour na yomoko, ça va. Pour na à part ça, na tominda kunanga na silisi. Ça peut être bilan. Ndako bazolo bageza moi si. C'est bon ça n'écoute. Ça fait une partie à bilan. Pour que soit ton ndako n'est pas si ici artiste. Et ça peut être dans cadre année. Ba beza moi si yo di mbela kaka. Moi ça ton ndako na ye yo ta que musicien. Mobile ya sala rapport na moi cité. Nyonso zo sala ke za rapport na moi si na bana. Mobile ya sala rapport na moi cité. Asa mobilité. Tout ça la nyonso pona moi city ya koloba ndeke non moi c'est atongeli ngandako wana fo yo za témoin fait yo za témoin tito tonga ndako oyo ils a chanté yo za la tito za brique après émission to bandi ko ba brique ça là yo za la témoin n'est-ce pas donc voilà donc mais merci ba lobby que non ils ndako ya moi si moi ça me dérange pas parce que nyonso to ça là ka et ça rapporte na basi yo ça rapporte na nani pour na famille ba pas so mona pour na famille moi si on a ba na famille voilà allez merci à part ça na okaki sou musicien mon gars na télévision a betaka masolo ngana kumisa banini nganga na oloba ba musicien na simakande ba telemi ba lobi muto abeta tola tongi ndangu mafanda na ba locataire fusa quand même na ba locataire mboko pona nga mais boko ba locataire donc na abona zana olena za locataire ngana komi ndena na ba locataire parce que musicien wana na ebi ke tilelo azana locataire tilelo yi azana locataire mais ba musicien na sima na ye ba oloba ke na tongi ndako mafanda na ba locataire siko ngana na ba locataire donc bravo à moi donc na za sous locataire te mais na komi na ba locataire. Merci beaucoup Robinho Mundibu. Alors, on a Jimmy Bella au Papa Nadège. J'espère que bilan to beti yango bien. Bilan c'est oui, bilan to le na biso. To le bageza carré, ça positif. To tirel quand en 2024 wana. Ça positif non? Non, bilan na ça va. Ba misebe ba futami ba 700. Toujours comme wana. Na so Jimmy Bella ou les millionnaires Jimmy Bella au Papa Nadège. Il y a bisinga mais Robinho ils a comportement n'était. Il y a ko filmer salaire. Ou mbongo zo foutre ba musicien. Pourquoi au comme une habitude de filmer les musiciens tel Yago Zambongo na yo tel Yago Zambongo na yo Freddy Mbolongo Yago Zambongo na $700 et la question il y a
Jimbela ou Moussa Bagisa bi balar wana tuku ta récupérer on a suka tant que vidéo est kati a bengi bango tout Jimmy Bela ou Moutalobi bon te Jimbela wa tunanga pour filmer mais Dieu moko boa ki Bela Bela parce que yé Moutaloba ya ko lo bongo te ya tunanga comment filmer bongo pour aninga bité les affaires de la nuit Moussa ça bongo à plaisir en gros pourquoi filmer ba musicien moni manga mususu atandenge na filmanda kunanga na filmant te pour l'accès que non ngam naza courageux ko leka ba artiste congolais tout ezana ngo juste na l'accent ngo juste ka biloko belenga l'accent ka na sala ke bele misu na l'accent te ndeka ba lobi wana za habitude tangate mais misu na l'accent ka ezaka parce que je suis jeune je viens de loin biloko mususu motivaka ba jeune jeune lokola nga sali boye auti de zéro ba oba baby ki na outil zéro na komi tiepa na komi donc muto ko uta dans les néants aibi pété ponga na boyo kanga jamais o aibi o a détourné mbongo à l'état o a sali bo rien o a sali cop mo boyo sali cop mo wa drogue rien boyo kanga te na makambo wana donc a outil dans les néants à s'organiser comme type ça comme en tout cas monstre GP ils ont juste quand on la ba jeune suba mona ba envier sopé ma moto sale to envier ka batu netinga ko tonga ndako ebi na envier ka nani ko tonga ndako na envier ka vena nga aigle nga na uta makolo na wenge wana koti wenge sika to beta concert mo na Delvaux na uti makolo to zonga bala kisanga ndako fali yango ndako mo ezalaka na Delvaux boya ezaka ma campagne Delvaux na baté so ezalaka 18 parcelles bakota ba 18 parcelles ndako ne mo bat bayebi tout boye yango na 18 parcelles bala kisanga ndako fali mais afanda raté au moins tikala na ka vide bo afanda raté bon on moni pe na ba télévision la kisango et tout donc na mona gango après ko la na télévision kota na télévision de na ye kondima ki parler na ye penza ba lakisa kangango na ye ko mona ye mo lakisa na télévision na ndimi penza keza na ngape un jour on a beta pekelo oui ça ba biloko muso moni ke muninga mutu na mokila sala ngwa za humain ye po beti le bi ngape un jour donc soki na priorité na nga e ko sala boy kat musu baza pe bazwa ba priorité na bango eza misusu donc nga na zwa motivation tant na mona kulutu moko la na télévision nga na zwa na sens positif na zwa na ndenge ya orgueil te ka la parce que non et dakanga juste ko mona ngonga hidakanga tant na yoko mona ndako ya vie na biso faire go la pa la kisi ba na batango wana en tout cas c'est que photos alama mayele donc attends no bima na musique et loka liboso en tout cas fona luka na s'organiser côté wana très bien donc ba jeune soupe le kolanga ba moni ba soupe motivation na bango kana même jour wana donc voilà makambo netu ya ba salaire ko lakisa ba salaire soko moni na batango kala moi une fois deux fois to bando lakisa lakisa pe na rolo bateke c'est pour la toute première fois donc voilà batango kala pe na lakisa mais o ndé lobisi ba kasi po ba moni ke notre na mimi moi na exceller moi ndambu par rapport ya ba artiste congolais mususu po ba tout ba futa ba mise ba lakisa na maison me ko ba lakisa nde ba futa biso c'est partout et ça les maranango mais ba mususu za na enveloppe ezo mona na te ozo mona monter pe monter e banité moni donc voilà enveloppe que notanga yemo kuna voilà quoi mais ngana lingaki batu ba mona quand même oyo kotaka na ba enveloppe wana eza pe mabete eza ba mbongo mobo oyo moi même je suis fier de ça. Les artistes sont fiers de ça. La famille n'a pas compétent, ba mona ba oza pe fier na bango, ba oza fier musala ba ndeko na bango ba sala pi ba oza fier, il y a patron. Ça mène quelque chose. Je le fais même pour faire voir na batunsu ba frère na banda ko ba mona tam susu. Parce que nous on est critiqué que qu'est-ce mo ba kemi saraba tu vois un peu des choses comme ça. Et betara difficilement. Voilà des choses comme ça. Voilà balingara. Voilà. Des fois et Kim ça rappelle talent musu l'argent na posa lela Robino Mundibu aya na groupe Robino Mundibu tellement zui information on est mabe atyango na mutu na ye et au moins tam sous talent pe poleli mutu na ndaku ayete donc voilà pour na magie noire on tam sous fait maluba ba utiliser pour na groupe mais oya lobi que non après émission ba récupérer so bande ba pesa ba mbongo auto na récupérer wana na préféré ake ko tout na ba bazara na orchestre ba zo ba salaire ba longwa tout na bango ba ke tout na bango na ebi ke na kat na bango misu ba koza moi gentil
ya ko répondre ndenga na fonctionnaka na mema bango pa stone mukendi na ba kalemi hein to kenda na bango na ba kasi to kenda kuna stone mukendi bamba bango ba 1500 ba na pesa bango après o bazwaka kaka oh malgré bazumba on a podium oui mais bon droit na bango pesa bango na pesa bango o bazwaka kaka moi je suis comme ça à l'époque na biga ba mission musu bazalaka ba longwa soki ba gentil ya o répondre ndeni ngana fonctionnaka et puis ba mbongo ni o bango bazwaka na aucun mouvement o omoni voilà quoi donc naza tamsu na mbongo lokola patron na o komi lelote tamsu na za bongo te ngana buzu na nga muke na sala au plaisir na époque ozagi epa nga soko ozala ta reconnaissant pour nango et ozala bien mingi donc le système ya opesa ki batu na télévision oye kozwa eza ba génie nga amona ngo ya ba génie et puis na télémi na bato bon même podium opesa ki bango ba mbongo o récupérer ngo filmer ka après ba famille na bango ba moni après nga na yote mana bino sous lelo nde to télémi boto banda koyemba na ote na oyemba na bato ndeni nga moko na oboma musique na nga mona zo boma orchestre na c'est ridicule donc bien que ba les ridicules ne tuent pas les ba ridicule mususu ça te tue mais tu ne vois pas voilà donc tant que la sabatu tous rappel ba mio mususu to la na batu ça vrai thème mais ba maramsu faut ça la vraie na batu. Très bien. Merci beaucoup Robinho Mundibou. Je sais qu'on est suivi partout à travers le monde. Bonne année à vous tous. On a eu qu'à critiquer biso orchestre wana pour muta foutre la tanda ku ya $30 na télévision oui ka bato na yo ka bato to boko la bato c'est l'anniversaire au PCP na $1000 bonjour anniversaire on kende ko fêter même muto na leki na télévision pour na kolobake orchestre on a pas muta ko foutre la tanda ku 30 mais yeba pesa $1000 que fêter anniversaire. Vous comprenez? Donc voilà, les gens sont juste des ingrats comme ça. Et on a comme on a connaître l'orchestre, on a orchestre, on a mission, la majorité de la mission, on a l'orchestre, on a orchestre, on a. Les autres temps de mais la patron groupe on a un problème. Parce que quand tu es net deux abos, on a confiance na yo, on a confiance na bino, na bino, je suis pour vous, je suis avec vous. Mais je sais pas si on a télémina ba traître. Mouto déjà à longwa ke et pas mouto bozakana ye na guerre. C'est que déjà traître pembeni ya mutuana, azaki déjà problème pembeni na mutuana. Tango yozu mutuana ou azaki problème pembeni nanga, ozuka ba problème nanga. Parce que imaginez un peu net si moi na mayuana kuna tanga comme Fabrice, ba musicien bonnet ba musicien ya ba orchestre, ko za musicien na ba yeza mabete, artiste à libre. Mozo artiste na boule nini, ozu musicien na idée nini. Pour tourner ako mofinga kota utaki na bazo kende poto bazo sona bakar bazo na mutu yo sala ba mamba bonne chance na bango bonne chance mu pepo le kaki ezonga lisusu te donc omoni otonisi ko ba problème nyonso ya Mundibu na sima nao oui wasa kuna problème mais tant ozu ba misa Mundibu bango nso ba komi na orchestre ba misa bina filer ozo ka ba traître celui qui trahira ozu ba problème ozu ba musicien ya héritier ba komi na orchestre na yo po ba fingela ko héritier ozu ba musicien ya bina file ba fingela ko bina file ya Ibra ya Robinho na ba oyo ya yo moko ozu ko tala ba problème nyonso ba tuana otondisi yango na sima na yo nous on vit biso la ponga kima yo no bando est-ce que tango tala ba tuango na ok na bato wapi non mais ba produire pe bato nyonso no sa ba na port bato wana artistiquement parlant ba ina pas à part nini tozomona na ngwa longwe pa na akena na orchestre akia memi à port nini tala nini à part ko finga matin midi soir na ba télévision nini à part générique ozo kate oyo nazol omoni makambo nga na oloba na olobela mwana mai wana na olobele ana misu na matoi ya koyoka pe misu ya komona na lobi yango to seki mais na miso amona bien est-ce azokende bien to azokende malamu sikoyo pourtant ozwi nde ba problème ya batu parce que bato na bazali problème mutu wana do bakoma déjà ba problème yosko tango ozokende kozwa ngo ozwi nde ba problème ya ba héritier ya ba Mundibu ozwi ko tondisi pembeni ekobeta tango ekobeta bombe to yosuko AVC alors le quoi c'est trop tard c'est le moment
c'est le moment 2025 yango to koti mona bien makambo na lobi. C'est quoi ça? Yo lobaki abetaki masolo ke ye na 2024 ka onde leki a bomanga orchestre. Mission ezaki bongo ke ngana ko lela. Nga orchestre ko kufa beta yango pa bato bazaki pembeni nanga. Abeta yango alobaka yango mundi bwana akolela. Mundi bwana osale boy. Nga pe na otaleka moi je reste artiste. Et comme la rayo. Et comme ako ba ko ipsanga. Yo tina bina fila benga ipsanga. Oh. Nena bi okuta oseka yo mabedo za so ba biso likamuke no beta na télévision. Osoma bwana. Tango ya bina fila yebisanga. Et puis mobe ayebisanga. Nani? Oui, mobe ko asa kuna lelo. Ayebisanga. Keba. Siko nanga na olela. De to aboui. Mais yeso le lande ni mto abeti ba concert. Abeti fiki na abeti matete abeti partout. Nenga zawana okoki obeta 100 000 concerts. Mais soko za na nzembo te tika na o. Nzembo. Foza na nzembo. Omoni makamnyo su Fabrice asa mikolo. A concert ebi ke mambo na osala oyo ezo ba sepela na ngote. Mais je n'ai pas le choix. Faut na sala ngoka pona zala. Bravo quand même esala ye ki kombo bunga te azala comme ko bundaka pona kombo ezala na beta kuna ba yoka asali ba mona mukolo ya kozwa nzembo ke succès ya nzembo bo mona ko changer. Ah bon? Mona makambo nyonso osala wa ko changer. Bato ba yone ka banzembo te. Yo zongseli bango so ba nzembo. Ngazaka na orchestre mais na saka fort ngana zana nunga. Misu na misu nga. Bina égoïste te mais natala na ngande artiste nga kulumba ozomona ça rapena fort donc et na bumba ozomona ke nga na orchestre mais nga na nde lead quoi mona ende koma moto mona mati bat na podium ba banda ko finga ka batu batonde no zo comme lelo hein makambo na ba polémique oyo guerre comme la musique lelo ça va guerre bani lelo te. Mais les autres doivent assister à un spectacle moroboy. La musique est kati, mutumo amatia sur micro, bandiko loba, bandiko finga ba musicien. Et ça va na bino na Congo to comme na problème ba musicien pena ba musicien mi bali penza. Ya mi bali musicien ba al soutien. Ah bon? Ouais. Nga to landa image moko venanga fali pour par exemple sabatu. Bazonga sima eza concert VIP botika bato ba fan de ba mona sali marate yo ba televi ba obina yo ngozong sabango obomi concert ba ko fâché pe et obomi de ambiance à concert mais etali ete bozonga sima pour parce que pas yebi azana confiance ba nzembo na ye ne bozonga na obeta nzembo go sepela na obeta lo bo sepela mais sali makate yo mona ngo seulement muto azongisa batu na concert VIP bozonga boke no fanda sentiment ko sentiment ko robina donc au moins que artiste bongo jamais ko sala biloko ke muto mata na micro afinga batu biso beto yembi ata face ça peut moins insulte mais insulte mo ya ba blague ya matumboli ba ko ba peta face mais ta face ki toko to baxika so bina biso ka ta face mais to bité de face mabe to bi ta face et ko ça peut ta face Allez, merci pour Robin Mondibou. On va terminer notre entretien. Merci beaucoup. N'accueil, na chiffre 9 mobimba na que ba projet malamu ezali pour 2025. Toko e ba ozo pour 2025 ba œuvre 2025 penza donc Mamoto saki na 2024 yango énergie jusqu'au tozo bimisa pour na 2025. Makambo ebele ya bien ça na 2025. Très bien. Voilà. Alors ba fanatique Robin Mondibou ba retenir une aussi na mission. Bah continuer toujours au salanga confiance. Donc to côté 2025 ezali année moko très significative pour Nabiso. Les années à action tout ça makambo belé à bien donc on continue de travailler quoi. Très bien. Moi j'espère que baza quand même un artiste le pe na ndenge nanga na otonga pe nzela nanga na ndenge nanga bango balinga peut-être ba mona yo na moi tant sur la page ne ba otuna mutu mo komina ba page ne ba komaka wana o ti ano esili nzembo nini ya na playlist no ba nzembo Robino nini ba rumba ozana ngo musique ezaka rumba te musique eza musique eza o mutu osala ba ba sepela yango na musique ozomona te musique ezaka rumba te musique eza to beta na bumba
oyo mona esalemi na bumbana bato bayimbi nini peut-être bayoka ni kaka banzembo oyo bango parce que kuna tobeti yeyo tobeti bakala tobeti na tobeta kaka te na baconseil. Ok, d'accord. Vous comprenez bayobe ezongi donc bango kuna ezali et puis na yo musique to sango ka te pona bato to mona to yokaka voilà musique to ka pona nga ndena kenga to beta na bumbabo parce que eza parmi ba meilleurs concerts na nga on a beti na ba na beti na province hein bato musu ba koloba o concert on a beti na bumba et ko 10 concerts pays artistes moko ben oui concert à la Bumba déjà na ozo avion aller retour yoka na ba musicien na yo mbongo kombe bimi na profiter na occasion ta ku to beti makambu ya concert à Bumba na tikali jamais ko pesa merci na son excellence Jean-Pierre Liaou. Ah, Jean-Pierre Liaou. Voilà, voyez mutu azo mema azo aye ko tinka culture na biso ekende liboso ozomona donc tozaki na bureau tomona ta ba salaire ebongi koto alobi ya muta fonction publique ministre de fonction VPM ya fonction publique mission na ezali que salaire ya congolais tout fait bon emata d'ailleurs kinga yo pose entreprise privée salaire ya ba ministère na op faut emata bazwaka combien faut emata vous savez combien alobi on alobi ozomona il faut emata jo moi ba biloko to sali na télévision pa mona ke emati to sali conseil na ye donc au mona ka souci mo et puis les candidat oui il y a bien à jeune et puis ba congolais très bien donc on a profité na occasion pesinga na pese ba merci mingi sur le Jean-Pierre Liaou voilà VPM VPM na moni Chic Temba pembe na ipa zala wana Chic Temba na Christian de Kayembe Christian Kayembe donc voilà quoi ah ouais en tout cas merci beaucoup Robino Mundi Papa Chic tolandelo ka 2025 au sous tu bandene musale otambola na chiffre 9 vraiment et vous ça la biso bien en tout cas tout na suka émission vraiment plaisir à trop na pesi ba mbote na ngai na Yariki Sengele Gigi Pamila Palmere Jures Nzenza Guerrier Général Vinks le patron Bogos Abed Achou Boss Ibra Banque Centrale et puis on attend un peu ma comboté tout ça quand Libota hein, donc Nabo Sanité Maître Marcel hein, Maître Marcel Kabea donc na PCB Bambote Pai Azali babona na batutu. Merci beaucoup Robino Mundibou, bonne année également à Batutu Batalibiso à travers le monde. Continuez à faire confiance au programme de votre chaîne préférée Africa Info. Donc ça allait finir avec l'artiste Robino Mundibou. C'était un réel plaisir de le recevoir aujourd'hui. Hein, et ça allait vraiment bien. Vous savez quand même na parcours naïe, surtout na bilan 2025 et puis 2024 pardon. 2025 qui nous promet encore de meilleur. Na qui va œuvre bien koya et Rosalie Kolo et Pompa. Pour ça la biso bien avec beaucoup de plaisir. Merci à l'équipe technique, Merveille Mampouya, Obed Etoko, Maëlle Sadiki, RJ Oulabila, merci également à Alvin Lutumba, Sandrine Bamana, toute la grande équipe également d'Africa Info. Je vous dis merci et bonne continuation à tout le monde. Bonne année à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokisi na metro Château Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka mun ndazabo asaka so mine ya metro. Maka mukolo boya takota musaka. Bisa taninga bale bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka siko na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous.
toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. On a un produit spécial, un produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama, manduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokita mabune. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Kuna vima. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.